par là nzoka nete bazotalisanga bato bazalaki wana bazalaki batute bazalaki banyama nde siko babandi kotangelanga kombo ya bapaster ya mboka na biso ya Congo babandi koexplike ngai balobi omoni na limete kobanda limete premier riti bisike suki majorité ya bapaster mingi o bakenda ko planter ba église na limete parce que limete ezali lié moko ezali na force makasi na esprit bakenda ko planter ba église na bango par rapport ya recommandation ya kati ya bakabali jif o bakenda ki kokota ne ba bisinga balobi omoni na kati ya esika oyo ezali lié de mort bato belé bazo kufa parce que pasteur o azo sacrifier bato belé ba sacrifice ezo salema na yoki place nazaki na sentir douleur na motema na ngai batalisi ngai église ya prophète moko aza na limete bato bayebi ye kombo chaîne na ye ezali Power Channel TV eza na limete industriel ba ekotalisa ngai pasteur moko aza na 5e iri soko leki 7e iri opusani o lelo tozomona bazowele la poste ya kokamba église ya bolamuki le prophète pasteur évêque général Kakenza atikelaki ye pouvoir ya bondoki moneza pouvoir ya nzambe te parce que les jours basalaki ba sacrifice basalaki ba passation ya pouvoir soko landeli ba teni na bango balata keza ba teni ya bakabali juif par là sikoyo aidi na balo ndiko ebisanga lobi nazali na pasi ya église nazali na pasi ya église majorité ya ba pasteur o bazogleka na ba TV bazala nzambe te majorité ezala ba o baza célèbre parce que ezana batu misusu baza célèbre te bayebani makasi te mais bazana kata bakabali jif na kata vision tant na vision mosali na nzambe aidi na bala et prophète kimba ba bisinga na pesa message o l'air toza exactement que ça très dangereux basala nzambe belé o bozo pesa ba confiance bozo ba ke baza pasteur o baza élevé à dignité bazali parmi ya basala nzambe o ba ko mema bino milimo na bino ekozala ekokende l'enfer parce que bozo sala déjà égaré à cause y influence à cause y a sentiment ya bato bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote balanyo c'est ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé, bokota l'émission na pesi bino mbote. Merci na fidélité, merci na confiance. Bosala rabiso na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bane ko balandi lelo yo toyeli mingi ko pesa message. Na ko yambela bino moko ya basene na Nzambe, bongo azui révélation na ino ba message oyo euti pa ya Nzambe. Boko yo kango à travers cette émission. Merci na Jonathan Moukadi, merci na batutu balingaka Chebiso Télévision, merci na Lydie Moukadi ma femme, merci na maman Liliane, papa Gasson na Pession Beauté, merci na Chalamama depuis Londres, merci na batutu balingaka Chebiso Télévision, chaîne o ekokani na yo. Bolimi na batu nyoso bakolo ba chic Moukadi toko benga yo toko zaote. Bolimi sa moi téléphone ezwaki moi problème dû ya ba courant na biso ya Congo, eziki selinga pile. Na bandi tokoluka moi téléphone na sika po ete toyo kaka mayenyoso bokolo bana biso moto na nzambe na pesi mbote papa chiki sango nini kolo yesu azo ya kala mingi te ah bon oui Jésus revient bientôt maranatha kama biso na prière au tokota mozindo ya émission lelo. Père éternel Dieu tout puissant, Seigneur na bondeli pona peuple de Dieu zolandanga. Seigneur yo lobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Libota na yo ebungi sami pona kozanga boyebi. Yahweh, sauver peuple na yo,
peuple na yo ebungate. Seigneur, baye ba chemin pe vérité na kata bomo na bango pour bazala sauver. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Merci mingi. Nasengi boyebi ke boko sepela na nature ndeko tosala kana sima ya ba nature boye mais na bandi o eza ba émission suka po tokokota na plateau sikoyo. Na bandi toki ba remarque na bino mais mingi pe ba sepela kana tosala ka boye amona Congo ndenge ezalaka. Moto na Nzambe sangoni no memi peuple de Dieu. Merci Papa Chic na question malamu posé ngai. Très bien. Lorsque tu les kaka na TV na yo, tu les kaka pambate parce que ceux qui tozo les c'est que tu as un message est important pour na copier ça peut ko transmettre pas ya bana Nzambe. Voilà. Lolenge to bondela ka toujours, lolenge to priaka na banda ki ko prier parce que eza façon na nga na priaka de minuit jusqu'à 3 heures. Lorsque na banda ki ko prier na sentir kati na nga na sisi prière na 3 heures. Na vandi na salon na yoki kati na nga esprit moko eye ko emporter ngai en esprit et na sentir misu na ngai comme faible et kangami. Lorsque misu e kangami na se retrouver na lié moko na lié o nazalaki na kutani na 2 personnes na kati ya lié wana. Mutali boso o na monaki c'était le prophète Kimbangu. Le prophète Kimbangu. Ezali prophète Kimbangu o akufa déjà. Yami balé ne komona Alexandre Aïdi Nabal. 2 personnes. Lorsque na se retrouvé na Lioana, na kati ya Lioana, ezalaki lieu moko bazota lisanga, ezalaki na 2 camps. Ezalaki camp moko ezalaki lumière, camp moko ezalaki noir. Donc otokoko benga ténèbres, nuit. Mais na ka o nazalaki nazomona Aïdi Nabal bazo sololana na c'est qui le prophète Kimbangu. Très bien. Lorsque bazo solola na posé bango question. Bozo sala nini awa. Wana nazalaki emporté en esprit. Na se retrouver na lié moko na parti à lié wana nazo se retrouver te nazo yeba te place ni tozalaki. Ne bango sikoyo na komi kosola na bango. Lorsque nazo sola na bango ba komi ko expliquer nga ba réalité. Ba bisinga ba lobi tala na elle à gauche. Parce que tozaki na elle à droite na gauche. Elle à droite ezaki elle biso tozalaki. Lorsque na boa ki misu na nga na elle à gauche na moni fulu abatu ebele. Bato azaki tellement vraiment ebele. Na bandi ko poser bango question. Na lobi bato ebele batondi boye pourquoi? Babandi ko sekanga ba bisinga ozo comprendre te makambo o ozo mona. Alors toi on azo loba na bango mi balé bazo répondre nga c'est comme si c'est la moko. Donc ce qui endenge zala ke opposer question to ko ngana Papa Chic boye ba ko poser biso question il faut y en répondre. Mais bazo répondre na même langage. Voilà. Même langage. Et babandi ko expliquer nga ba bisinga balobi omoni batuana. Tala bien. Nathalie Aliboso na mone lokote. Na réclamer pas na bango na bi nazo comprendre te. Ba bisinga tala lisusu. Nazu Nathalie. Par là zo kanete bazo tali sanga bato bazalaki wana bazalaki batute bazalaki banyama. Ndesi ko bandi kotangela nga kombo ya ba pasteur. Ya mboka na biso ya Congo. Babandi ko expliquer ngai. Balobi omoni na limité. Kobanda limité premier riti bisike suki. Majorité ya ba pasteur mingi o bakenda ko planter ba église na limité parce que limité ezali lié moko ezali na force makasi na esprit. Ezali lié moko o esprit ba vanda na kati ya commune wana. C'est pour cela bakenda siko na kati ya lié wana bakenda ko planter ba église na bango par rapport ya recommandation ya kati ya bakabali jif o bakenda ki kokota. Place nazalaki na sentir malili na kati nzoto na ngai. Nde bandi ko expliquer ngai, ba yebisi ngai boye. Tala na église oyo. Nazwi na bwaki misu na église, lorsque na bandi ko tala église a liboso. Na moni pasteur a telemi liboso etumbelo. Aza kote ya batu. Aza pasteur munene na kati mboka na biso ya Congo. Soki na lobi munene par rapport ndenge toyebi batu babengaka minene mais pas nzambe pasteur munene na mukaza la kate. Lorsque Nathalie
na mona zote ya batu. Mais lorsque zote ya batu bazoloba amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Zokandete bato bavandi wana bazalaki banyama. Nazomona sorti nyonso to banyama na kati église wana. Namoni niau, namoni balikaku, namoni basorte banyama ebele na kati. Nde siko bayebisi ngai boye, bandi siko koyebisa nga balobi bomoni pasteur oyo asala sacrifice. Nayebisi bango sacrifice nini o basala. Bandi siko ko expliquer nga bayebisi nga balobi boye. Ezalaki na deux propositions. Parmi ya pasteur wana ba proposer ye bayebisi ye boye. Balobi tozali na fulu ya ebembe, tozali na fulu ya manga. Fulu ya ebembe ne ya manga. Merci Papa Chic. Ezalaki fulu ya ebembe ne ya manga. Pasteur wana akeko kota na kata ba loge. Bayebisi ye po na église na yo batu bazali ebele. Tozali na deux services. Premier service ezali service ya mutu akufa. Bayebisi ye omoni soki mutu akufi. Nombre ya bandindi o bakoya to solo. Parce que mutu soka kufa police solo wana eko zwa milio tu. Parce que soki mutu akufi solo wana. Alors, nombre ya bato bako sentir solo wana. Nombre ya bato bako sentir solo wana. Baza banyama oto bengi le roi bandindi. Elore poli. Soki eloko poli eloko tu nyamato olukaya. Aya kolia parce que eloko za ekopola. Nde siko baby singa balobi wane ezali fulu ya nini ya mutu akufa. Nde baby singa deuxième proposition ezali manga. Balaksinga manga namoni banzize bele na manga. Babandi siko ko expliquer babi moni pasteur oyo ye fulu na ye eza fulu ya manga. Bomoni pasteur oyo ye fulu na ye eza fulu ya ebembe kufa. Nde siko bandi kotalisa ngai ezaka limité te. Mais ba expliquer ngai parmi majorité ya bato za limité baza très puissant. Na kata kabali jif. Ndeton ba expliquer nga na tali siko pasteur ango atelemi mais lorsque azote ya batu nazomona na munoko na ye azo transmettre batu vite. Ne ba bisinga balobi omoni na kata esika oyo ezali lieu de mort. Batu belé bazo kufa parce que pasteur o azo sacrifier batu belé. Ba sacrifice ezo salema na yoki place dansaki na sentir douleur na motema na ngai. Na sentir passe na motema. Et ça là qui y passe. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Bozolanda Biso, tozo continuer message. On zamba pesa qui a comme révélation. Tozo livre Jérémie chapitre 23 verset 16. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisaient. Ils vous entraînaient à des choses de néant. Ils disaient les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ba kolobela yo ba vision, ba prophétie. Oyo ezouta na kati ya motema na bango. Nde babandi koyebisaka ba prophétie o bazopesa batu mikolo yo, eza ba prophétie oyo diable nda azopesa bango, sake wuti ya mitema na bango. Babandi koyebisaka ba message ebele bazopesa batu, eza ba message exact. Mais ba prophétie wana okomona okoluka solution okozwa te. Batalisi ngai église ya prophète moko azana limité batu bayebiye comme chaîne ye ezali Power Channel TV ezana limité industriel ba kotalisa ngai pasteur moko azana 5e iri soko leki 7e iri opusani o lelo tozomona bazowele la poste ya kokamba église ya bolamuki. Batu bozo comprendre ngai. Et ba expliquer nga ba bisinga ba pasteur azana 5e iri. 5e iri pasteur ango. Et pasteur aliboso. Azana chaîne ya TV comme chaîne ya ezali Power Channel. Donc Power Channel TV. Azana limité. Batu ba yebi déjà bazo comprendre mam nazoloba. Et ba yeko laksanga li sous pasteur azana 5e iri limité azali parmi ya bato ba welela ki bokonzi ya kozala kokamba église de réveil na Congo. Oyo le prophète pasteur évêque général Kakenza atikela ki pouvoir. Pouvoir ya bondoki. On est là pouvoir et nzambe te. Parce que les jours basaki ba sacrifice, basaki ba passation ya pouvoir.
soko landeli ba teni na bango balata keza ba teni ya ba kabali jif ezali ba teni oyo ezaki ba teni ya nzambe te parce que bazali sir na ba makambo bazanango. Très bien. Nde par là sikoyo aidi na bala bandi koyebisanga lobi nazali na pasi ya église. Nazali na pasi ya église. Nazali na pasi ya église. À sentir douleur. Et sa première fois nanga na mone na vision. Je dis bien première fois. Nde apesi nga message. Abandi koko tali sangai. Ayebi singa lobi boy. Majorité ba pasteur o bazogleka na ba TV. Bazala nzambe te. Majorité. Et ça na ba o baza célèbre parce que ezana ba tumisusu baza célèbre te ba yebani makasi te mais bazana kata ba kabali jif. Ayebi singa lobi parmi ya ba pasteur mususu atangelinga na ba kombo. Nasala ba kombo na bango. Ba lobi baza ko travailler ba système ya ba romain. Yaba donc ba ndenini. Ezana ba pasteur mususu bazo telemena ba catholique mais bazana kata ba pratique. Oyo catholique ezo sala. Baza déjà initié. Bien aimé dans les seigneurs. Na kata vision tant na vision. Mosel Nanzambe Aidi Nabala est prophète Kimba ba bisinga na pesa message oh. L'air toza exactement que ça très dangereux. Ba sala Nzambe belé o bozo pesa ba confiance. Bozo ba ke baza pasteur o baza élevé à dignité. Bazali parmi ya basala Nzambe o ba ko mema bino, milimo na bino ekozala ekokende l'enfer. Parce que bozo sala déjà égaré à cause il y a influence à cause il y a sentiment ya bato. Nde sikoyo babandi sikoko ebisanga wana sikoyo komi siko maloba ya prophète Kimbangu. Très bien. Ayebisinga lobi omoni bato yo bazo sala ba célébration ya ba fête bazo célébrer kombo nanga. Kombo nanga. Alobi bato wana nga na yebi bango te. Nde place ayeko confirmer nga ayebisinga lobi nazali le seul prophète Kimbangu. Bato bazo benga Kimbangu to église songolo pakala. Gloire nanga eza kati na bango te. Nde siko na ekopesa message. Na batu nyonso tu o bakomisa église kimbangiste lokola aussi lokola bazok bakeno bazo salela bazali kokumisa les prophètes Kimbangu mais bazako kokumisa yete bazana ba pratique ya mabe. Nde à partir ya vision wana na eko confirmer que le prophète Kimbangu azaki un bon prophète. Azaki mosakol o nzamba tindaki. Azalaki envoyé en Zambie. Mais ba mo sambela ye. Mais yé moko place aza. Azo wanga na ke ayebi bango te papa chic. Azo wanga na ke ayebi bango te. Parce que bato wana bakoti na kati ya idolâtrie. Kimbangu alobaki te ke bato babondelela ye, basambelela ye, bagumbamela ye. Kimbangu azalaki simple prophète envoyé en Zambie. On Nzamba tindaki na terre. Oyo Nzamba bandaki kolobela. Nde par là papa chic lorsque siko natali place nazalaki na yoki mawa na yoki pasi na mutema. Nde bandi koyebisanga balobi eza na mosala Nzambe moko na mboka na biso azokufa. Tika boy. Oui. Comment on est nani? Bayebisinga eza na mosala Nzambe moko na mboka na biso azokufa. Pesa référence pourtant au Saint-Esprit le baramoto na Nzambe atanga kombo. Pesa ta référence à tout otanga kombo de toyiba. Parce que bayebisinga yango je vais faire la caméra ba mona ta on a koloba. Fon la caméra ba mona ranga na ko tuna mituna. Moto na Nzambe. Est-ce que référence ezali? Merci beaucoup papa chic. Moi je na tigi le message non na kati hotel. Pour na ko tuna siko mituna. Malobe pa na yo. Merci beaucoup. Alors, lorsque batali singa, bayebi singa balobi tala parmi basala Nzambe, na mondi basala Nzambe belé. Batali singa musala Nzambe moko. Musala Nzambe moko azana commune à Lingwala. Papa na bango akufa déjà que son âme répond à paix. Babandis ko koyebi singa balobi azaki vrai prophète. Sikatenda. Wana siko mutazo confirmer nga yango ezalaki Aidi Nabala na prophète Kimbangu. Bayebi singa bazaki vrai prophète.
Nde siko ba bisinga balobi tala makambo eza ko se passer na kati ya communauté wana. Nde ba memi esprit nanga na commune ya Lingwala. Na se retrouver na endroit na kati ya communauté wana na kati ya église wana. Tangu na komi bandis ko koyebisa ngai. Batuni nga na question. Kombo ya assemblée na yo eza nini? Yo kanga siko na bando répondre bango. Kombo église na nga eza mission prophétique Maranatha. Bazu ba simbi mutu ba singa balobi ozana erreur. Be église obele ozomona wana ezali ba cimetière. Be église ozomona bazo ba tozo tongela nzambe temple. Tozo tongela nzambe temple eza ba temple na ngate. Eza ba temple nzambe te. Là c'est prophète Kimbangu et le prophète et Mosakoli Aïdi Nabala. Neba badis ko koyebisa ngai. Batebele batongi ba temple ya étage 6 niveau 7 niveau bazali na kata ba pratique ba kabali jif. Neba bisinga balobi sikatenda azalaki envoyé pe un vrai prophète on zambe atindaki. Batebele bakoki ko douter na message o. Très bien. Bato bakondima parce que ça batu o bazala molimo ya satana bandima raté. Mais o ça molimo nzambe akoloba prophète nzamba pambola yo. Mais pour nanga nakotala ngai nako capacité parce que nalobaka la batu na vi kolingaka te kozela te mutu nyonso betelo maboko. Kozela kate mutu nyonso kumisa papa chic. Na vi papa chic soko komi kolinga batu tu ba sepelaka na yo. Wana seke komi wana seke za mystique. Seke bayini na baza. Bayini ya shebiso TV bazali. Nde par là tant on a moni ba bisinga balobi mosala nzambi wana azana kata ba kabali chief. Église ne ezana commune ya Lingwala na lac Mwero. Non, lac Mwero. Oui. Moto na nzambe toki message na yo sikoyo bato basi babungi wana. O lobi na bango nini parce que bino bo dénoncer kaka. Mo pesa ka lignée te ndenge nini bana na nzambe ba ko bika ba ko isama na libulu wana te ya ba pasteur ya ba pasteur soloka. Bo lobi ni na peuple de Dieu. Et là qu'on a kolobezali boy. Bible zolo ba tokoyeba bango na misala na bango. Très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi na soka. Voilà. Natangi livre ya Jean chapitre 11 verset 25 à 26. Jésus lui dit: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, mutozo croit nanga, vivra. Même s'il meurt, même s'il koufi, okobika. Et toute personne qui vit en croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Bible lobi croit nanga, même s'il koufi, okoza la ressuscité. Batebele basé garé comment? Parce que bazolanda influence à foule. Bazolanda parce que pasteur wana sana mbongo. Bazolanda parce que pasteur wana kombone kendaka. Na uti kozo ba appel yande komoko kala mingi tazo tangela ngai pasteur moko za célèbre église na bon marché. Bat bayebi mais bat bazo betele maboko za vrai prophète. Mais nzamba bisingai pendant la vision batangela ba comme prophète ba bisinga que non bazali batu o bazana kati ba pratique ba kabali jif. Batu wana bozomona bazali na ba plein full wa batu. Mais na kati ya ba assemblée na bango wana vie ezate. Et loko na kolobezali be papa chez pour. Et loko na kolobezali peuple de Dieu bozolandanga. Bolungwa na kati ya distraction. Bolungwa na kati ya distraction. Avant qu'on confie problème ne pas mon sang nzambe. Zalana nous sire. Si réellement il est vrai. Mais au koye ba ya vrai te faux comment? Tu dois prier. Et là qu'on enseigne na yo zani. Et sengeli okota na mabondeli o luka nzambe zambe wana orienté yo. Ozala esprit ya discernement. Yangonde ekosunga yo pour comprendre wapi ya vrai, wapi ya faux. Parce que aujourd'hui confusion est côté. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le moment Yakoya et pas Jésus. Maranatha, 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 Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Numéro de téléphone, numéro de téléphone Ezali plus 243 85 19 8600 plus 243 85 19 8600. Merci beaucoup Papa Chic. Merci Moto Nzambe. Mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin.
de cette émission. Un grand merci à tout le monde qui a bien chez Bisso Télévision, chaîne Oekokani Nayo. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci à mes enfants. Merci à tous nos sponsors. Maman Liliane Napesiombote. Maman Daniela Ekomolo depuis Londres. Maman Nanga Napesiombote Sika Ozwami. Sponsor Nabiso Sierra Moyo Napesiombote. Merci mingi na batutu balingaka chez Bisso Télévision, chaîne Oekokani Nayo. Soki nzamba zongite, tukutali bongo lobby pour l'émission Sika. Bye bye.